Ok, bonjour à tout le monde. Mbote na bino, mbote na beno, bande konyose ya Bakongo, ya Bandundu, Grand Bandundu, mbote na beno. Bande ya Grand Katanga, Nord Kivu, amudiambo. Bande ya Kisangani, amudiambo, jambo yenu, jambo sana. Bande ya Kasai, Betwabu. Ok. Les lots, puisqu'il fallait trouver la politique, il faut trouver ce qui se passe dans notre pays. Nini ezali kosalama, nini eleki na mboka na biso, qu'est-ce qui s'est passé? Na kozala na au moins 3, 5 éléments oyo na ko pesa bino. Il y a Liboso, ezali d'abord réaction il y a passé à Joseph Kabila na niveau ya Tchangu na kolobelango lelo ko pesa quelques points et puis scandale oui salami na assemblée et plutôt na Sénat entre monsieur Alexis Ntamwimamba et madame José nani ma sénatrice wana OK. Dossier Moussousou, Vital Kamere, à la justice. Quelle date? Quel programme va être envisagé? Puisque va biloba trop. Oh, Nengezawa, oh, Azami c'est pas brève, Azana papa. Bokoyoka yango, puisque Moutuna niveau à Vital Kamere, ce n'est pas n'importe qui. Oh, bakuiko kangaboye, bazuye, baché sans que bazana ba preuve, bazana ba trace. Où est-ce que c'est déjà qui était bendis, moi quoi, mon à voler. Jamais qu'on ne vole. Donc vous allez constater, on va vous donner à toute intégralité de Yamakambu. Oh, Ezali Kosalama, les 11, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi dossier Lungwe Matete et Kei Gombe? Mais kuna ezalaka ba numéro 0 bar 6 bar 10 vie soko bokoyo déjà document bandi vie bar 06 bar 7 vie les statuts vie la RDC kuna condamnation zoya donc c'est ça bokoyo yango na ko betela yango encore na koloba qu'est-ce qui se passe na niveau à Bukavu na programme ya 100 jours ya chef de l'État préparation oyo ezala qui préparer dossier ya poisson bazo benga tilapia donc ils ont combien de kilos oh déjà na mboka na biso to ko tikala ko soma sumbisité ko yoka comment 100 jours les qui n'impact nini oh il faut salama ou les qui tout fait qui avait tout fait ça c'est Tito vieux Tito donc na robeta yango ba ko yoka yango encore dossier mususu ezali programme président décrété qu'il y a état d'urgence décrété par chef de l'État envisageant qu'il n'y ait pas de provision pour le peuple congolais. Est-ce qu'il a seulement parlé, il n'a pas agi comme chef de l'État? Zoka président Tindide Mbongo, il y a présidence de la République, non qu'il y a l'État à Tindi Mbongo, il y a des marchandises, il y a approvisionner Kinshasa. Bilo comme vous allez na wapi na ko bete bino ba détail na marché o ezali place ba détail bisika ba bazana posa ko somme bilo ko ya l'état o ifacha asombi ba zotra ngo combien na ko bete bino ba adresse bokende déjà ezali Kinshasa mobimba na ba weze o ezali déjà préparé pour ba tiango na moins cher ezala na ko bete bino ba détail na donc facha zola la te dossier Kimbuta na ko beta yango Kimbuta kozala mkolonini les 4 ya lundi prochaine ya André akozala wana dossier na ye aya ko pesa ba explication puisque bandeko il faut boyoka makambo ezali c'est terrible ça nous fait mal banani batiki biso fulu na mboko vous allez constater notre pays ça nous fait mal donc nakobeta ya likambo Kimbuta nakobeta pourquoi ambongo ba décliner ba lobité ba aussi mbongo te ba lingi ma puisque ba mbongo bazo banga état de droit ba boy mbongo te ba lobi bazala na comité wana comme ba membre
il y a suivi, mais non, pour un bongo, mon simba, bon, état de droit, il frappe. Pour battre un pasteur, qui était pasteur, mon qui bonga qui descend, au 300 mois, il qui boye été. Bah, tout n'a pas responsable. Yango, bambongo, boyoka pourquoi, c'est de l'ambonga boye, le quoi, donc, érection, il y a Baba Kyungu, na robeta yango, comment Moïse Katumbi a mis parti politique, a nommé Baba Kyungu, boyoka déclaration Baba Kyungu, donc, na kolebela yango, et puis na koyoko suka, na dossier ya Jean-Marie ya Kasamba oyo apesi azwi photo ya Vital Kamerhe azwi mutu moko azobela na États-Unis azwi mutu kaka bazwi kaka mutu babambi basali mixage kete Vital Kamerhe azobela gravement malade soki Vital Kamerhe azobela automatiquement nkalia mezali bakotinda ye batindi ye po batraite ye na condition ndenge bazotraite bato nyonso senayebisaki bino ke eloko esali Vital Kamerhe batestaki epa mongamba atali place bamonaka fièvre libende ezobouge te bato na boma mais toyoka koloba oza fièvre oza na fièvre libende ezobouge te batali na suka baye koconstate ke te ezalaki constipation aliaki biloko atondaki mingi il faut sikoyo adégager bongo komona nene makambo yosalama donc c'est terrible makambo pasi ya kaningi ok nazoya na premier point je dois agir d'abord toloba nanu likambo nini oyebi na mboka na biso c'est terrible bakongolais lelo bozosenga Joseph Kabila zonga oui Joseph Kabila ko zonga mais rosi mokeni aza Thérèse Kapangala c'est ezali mawa c'est ezamawa trop te oyebi eloko bosala eza nini koyina mboka na biso ezozanga ko développement manque d'amour nde ezosala ke mboka evolue ete moto na moto azolika nano avimbisa nano poche ya famille na ye azobosanaka ete batie ye na intérêt ya population Kabila kabanga asali mbeba boni na mboko oyo combien bato bakufi na mboko oyo 18 ans ya Kabila kabanga combien de morts na est combien de morts na IDPS na Congo na partout combien de morts sans compter même la diaspora combien de diaspora balimwa pour baza enlevé mais aujourd'hui vous demandez qu'était faut oh, c'est regrettable, mes frères. C'est regrettable. Et donc, ça, bien puisque Bolinga va fatiguer. Et les Congolais mingi, beaucoup de haine tribale. Dieu nous a créés, je vous l'ai dit chaque fois. Chaque fois que je voulais intervenir, je vous explique d'abord. Dieu nous a donné 4 langues dans notre pays. D'où nous avons Chiluba, nous avons le Kikongo, nous avons le Lingala et le Swahili. Eza langue oyo batikeli biso balobite mboka na bino ya Congo yango oyo ozana droit ya kovanda n'importe quelle province n'importe quel village moto akotuna yo azate puisque eza mboka na yo oza congolais oza na carte mibale te carte d'identité oyo oza nango eza ya moto te ke o province te c'est regrettable boleki spectacle nini esalami na Pascal les alliés complot va préparer puisque président même nous aussi bien sûr puisque aux allissages aux la politique à spectacle aux la politique il y a état de droit il y a montu oyo national le belabino dossier union sur la minute oyo montu to azana dossier il y a même Joseph Kabila ba botelo lupang ba botelo fer ba botelo boy préparer document na yo ya ko déposer yango pour la première fois, vous allez regretter. Et puis, dossier à Kabila, et vous savez, na minito dossier à Kabila, oazo sala, abimisi batu, na niveau ya nini ya Tchango kuna, les alaki complot à PPRD, va préparer le kouana pour créer, pour la sakete Kabila Zali, politique wana to bien. Il y a financement ya mbongo bosali, heureusement, boté ko sala ngo siko bino batu ko soutenir Kamadidi. Oh, talaboy, talaboy. Nous ne voulons pas
division na mboka na biso tala lelo bokobi kokende kostente yo me kabila zonga kabila zonga hein bobosani nani chef na bino wapi Fayulu Madidi ya Martin bobosani bolobi te ndenge toza boye vo me kabila ke Félix na 18 ans kabila sali Fatia sali une année Kabila a réalisé nini Fatia côté à l'oblige na kosala par tous les moyens guerre na est sila guerre na minute oyo boyoke sila guerre zela kini nezaki politisé balinga kati guerre wa nesila na mboka na biso combien de bateaux bakufa o système ya Kabila tala mboka na biso batika ngo par terre ce que vous senga yango ezali mutema ya mabe mais Fatia kozala wana timo kolesa koya soko kokokate okena yo nani osombi javel na wenza simba zigila au Mali j'avais le refus auquel il fait donc Fatia Zawana le dossier Zali Yantambe Mwamba dossier Kabila et Bazana va saisir déjà Bokoyoka Mokole Moko procureur va convoquer Kabila puisque pourquoi état d'urgence Zali yo créé un truquement na cortège puisque bon si plan il y a droit les Araboi Montunyo Suzana droit il y a kosenga sécurité na yo OK na l'état l'État peut autoriser que les soldats oyo yo bando futa ko bokosala ko sengi ba pesio yango donc même ba soldats bazo tambola na Kabila ce n'est pas dire que azo tambola na bango na lokola mon consulteur boyboya l'État nda pesi ordre azala na sécurité tango ko yinda kete comme na niveau batindere mandat ba soldats to bakolo puisque bo mona niveau ya GLM ba mandu que tu as ko président pesi ordre ba longola yango Kabila représente absolument rien dans ce pays. D'où il faut tenir que le président Bazami Balete et Azaka Moko Fachi Beton. Pour preuve, Bamsou Bakangami Libanda. Ce n'est pas une occasion hier qu'il faut saisir l'ambassade. Fachi Azaliwa teke wopo ata ozali ko s'opposer na ye a ko sala teke avion ya ozoyo. Ce que vous en pensez quoi même les Almozito, les ala ya Martin, bokene vous identifier dans l'ambassade. Ambassade de Gozotan, Yakoya, Kozabino, Bozon, na Bazon, na Bino, na Bino. Ok. Tambwe Mwamba Soni. Tambwe Mwamba Tambwe. Papa Oyo atanga na Bujumbura. Licence à Bujumbura, c'est terrible, hein? Il faut mon niveau, ni débat, ni nazo, même comme président, il y a Sénat. Faut mon niveau ni Tambwe wa Mwamba azo mema na niveau débat na Sénat na bana mana mamasi et puis ba komi ko wele la libala bazo wele la libala que te yo moni to bengana ki oh Seigneur Jésus oh Seigneur mboka na biso c'est terrible hein c'est terrible ba wele la libala na plénière te bote parce que o abenga ngai na téléphone nae et puis na yaki ko yamba na yamba kité ça c'est quelle plénière ya Sénat et puis ta mambazo yebate que moi si azali na niveau na il faut que respecter président d'abord a élevé moi c'est na mboka na biso yo zi moi si ozomone lokole loko pamba nyonso azo regretter puisque madame azola ki masoro alebite était bon yote Asili qui m'avait papa bolingo na bino ko misango na miso plénière et ça Sonia ta mwamba zo mérité te cause le président ya Sénat c'est pour cette occasion au moment ta mwamba il va préparer qui ezala kini va préparer que le moko et ça va passer le coup d'état il y a comme président ko la président ya Sénat selon calcul na bango voilà aujourd'hui ça va confondre donc dossier bakisami encore na yoki ba opposition non ba mama to basangani na eseng bino ba mama ko porter plainte na bino ko peser hein et ko peser madame sénatrice ko vandate ko la te puisque dossier wana ezali il faut ko kanga bakanga ye et puis assemblée et ba c'est na pas ça déjà Assemblée nationale, na Sénat, et puis comme mérité Zalati. Il faut que c'est comme ça. Et pendant notre bande de la zéro, c'est ça. Nako personne et loko mokwawa, nazana moi dossier mususu, les cambezo les canaba musulmans, les
Likambezole kana ba musulman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe na dossier moko ya Issouf yende ba voter président na sena beteli solo yo ya batu ya ba musulman. Muntu oyo ayaki na présidence kuna na délégation c'est eza yende représentant mais batu FCC balingi bakotisa trouble ti na niveau ya église bacha polémique ti na église. C'est ce qui est étonnant. Donc c'est ce qui est étonnant. Donc président il faut akote dossier wana nazolinga na beta dossier ya nani ministre John Ntumba, ministre ya enseignement professionnel, formation professionnelle. Eza pasi puisque il faut y avoir attribution aux osala. Tant que vous avez un ministère, il faut que ça le ministère on a baissé le yango. Si on a conseil des ministres tant que vous avez un rapport ni puisque yo zali ministre professionnel, enseignement professionnel. Osala ka nini, recherche nini, rapport nini ozo pesa na conseil des ministres. Bosolo pesa ka président a rapport nini. C'est regrettable. On a invité Batou, Baouti France. Baye, il fallait ouvrir à charge, au salaire pour baba de formation. Jusque là, il y a aussi complot ou est aligné. Vous avez un plan. C'est pour cela que le président Biloko, il faut que vous ayez et mon bateau va posé tout travail na bango bazali makambo tout Vital Kamerhe sali une équipe na nyos bango nyos baza au courant. Donc ils étaient prêts ya quitter bakobeta coup d'état pourquoi Vital Kamerhe a déposé qu'il lettre ya demande ya décrétation ya état de droit plan ezalaki nini azalaki trop sil. C'est pour cela bandaki koyiba mbongo en cascade yango mon ministre oyo alebite a tosala document bayele babilo ba bien azota alebite na kosala ngote makamana nango atala boy na kokota dossier oité puisque tozana plan na biso to yako sala mona muntu boy bonto yazana plan mabe azana plan mabe plan na ezali que komba fatie longwa baya kokota batmusu bakota donc nazo que ne trop vite faut makamweze belé akoloba dossier Vital Kamerhe ezali les 11 na yoki batmusu bazo sengate audience publique to sala boy ezala boy oui vous avez impliqué au président vous allez citer un dossier oui bon comment bongo nani apesi quoi faire il y a président tondeuse basimbisi yango poison hein nani apesi poison ko ba mafati yo kene na boko yo ka ba dossier les 11 boko yo ka donc ba dossier zo ya libéré kaka na même sur place ndese ba ko condamner Kamerhe casier judiciaire na ye et baby batuni quoi faire le président le président n'a pas vendre boîte yo fotene ngana uti kisanga na uti mboka président na ko boma yote jamais tala ba besenga boy mutapesi nani waka ningi hein poison dossier wana bon siko tangu yo sali po boma président pénalité na mwezani combien hein bino bo senga audience c'était le président a pas impliqué oui. Pourquoi il a déposé qui document avant que, puisque le président le bac il est 23, il faut avant les 23, déposer déjà document dans la cour constitutionnelle. Après 2 semaines, le président a dit que Tindi qui a dit document zaté. Hein? Makambwezao, c'est terrible, ça fait mal, c'est terrible. Donc l'IWA. Ils allaient préparer Batu FCC bazana 4, Batu FC à la Moka bazana 4, Batu ya INC bazana 4. Entre autres, Vital Kamerhe a préparé coup président allait éliminer. Président Koufalé dans le bitin. Plan na bine za ndengwana. Na sina bisi bino soko dozo linga ko mafati kende na acte 24 verset 3
balobi j'étais choisi Excellence Félix pour donner la paix. Paix awana ezawapi na peuple congolais. Ngana yeko cha Félix seke chilo. Rwanda bakoka Félix bazalaka te. Ere bakoma Bible. So yo lingo sala ko bonena fachi kendo ko bonena verset biblique. Oyo tozo loba verset acte 24 verset 3. Kendo ko bonena ngo. Soko muntu abundana nzamba longa azate. Donc vous comprendre makambo ezebele. Na minute on a 100 jours de président de la République balobi boye. Ba créer ba poisson puisqu'il gamba caméra des awana mboko yoka yango akozala aux arrêts et puis akozala condamné kozala de 20 à 25 ans de pénalité na kozala bobanga na binote ko tozo yoka pe bazana ba vérité oui vérité mais biso vérité wo ezali pas na biso ezali terrible. Donc monde entier ko kama ndenge ni mutema munene facha bombi mutoyo banda kala. C'est terrible. C'est terrible. Donc, mutema ya fachi munene. Mutema munene azobomba kabila même les bazola batera bombi kabila te mais bozela. Puisque maintenant qui s'attendait qu'un jour caméra ko sala va trahir fachi sur place pour 100 jours ils allaient échouer. C'est vite la caméra. Kendis ko na misala to mona banzela boni misala zo sala mabuba biloko ezo nani ba so de mutezo sila. Non, c'est à la base. Mon bongo, bino bokayi ko senate président du document, oh il m'a mis ça ba preuve, n'a pas se battu ya INC. Alexis bango libité bino bozolo bongana zana réel. Botala ba preuve yango. Botala makambo fita caméra salingai. Haute trahison. Condamnation nango ezalaka 15 à 25. OK. Dossier ya Bukavu 80 poissons, balobi plutôt. Bambisi wana par mois et qu'on a au moins déjà qu'on fournir déjà mois prochain et qu'on a déjà 80 tonnes par mois. Bon ce que tu sali 2 mois combien de tonnes oh il se rwanda kobimisa donc tu as déjà ba millions il y a tonnes pour e bana ko kita awana Congo donc biloko facha zaki na ngona projet akotaki ba acte nyonso akotaki na zela pamba te akotaki na ba acte nyonso pour congolais ACP là mais sauf to kutana kina embuscade oyo ezalaki vitala kamera mais zambala la katema sole ezali kitoko ndenga na uti ko yebse bino ezali na ba marché oyo biloko yeye pour e bana ko fournir bino musala facha zola la tazo vanda te bokende na wenza zigida bokende na liberté bokende na matadi kibala batie déjà dépôt oyo biloko ezali soki sac ya los ezali awa par exemple ezali na 25 000 francs congolais kuna batie 7 000 fatia moins cher il y a l'objet essentiel provision ezala batubalia foufou moins cher mafuta moins cher madeso ezali moins cher kende ota la ba ezali dépôt ezali na bitabe ezali hein kende na zigida ezali puisque bino bozolo makambo wana te bozalika posta na bino kofinga kotuloba tongo pokwa kofinga président hein biso na bino donc tozo yeba déjà tozo ko bangate tozo sala musala fatia zawana azali ko sala musala pour le peuple congolais à ce pays-là. État de droit ndenge tolobaka que dès lors il est pris ce pouvoir nous allons instaurer un état de droit. Voilà aujourd'hui chose faites. Donc état de droit ezok kanga moto nyonso. Bino bolinga président abande ko influencer justice alabate lokola za directeur da cabinet na ngai bo simba été. Non, mutu tozana sami be. Ndenge na le président de la République, il faut doter avec les magistrats, doter avec belle voiture puisque bien sécurisé. Batouana bazanga moyen te ya kotambola dans la sécurité na bango bazala bien sécurisé bazo sala musala et baza menacé il faut sécurité na bango ezala renforcer. André Kimbuta les 4 azogia dossier zam ebelé un à deux fois bambonga tiki banyongo ebelé na ba banque ya bato mais yo zai gouverneur bongo ebelé bongo zai ko defo musala o sali ezali place ni trace ezate. À part Yandré, Matata Pony na ministre ya transport yo bazaki na ya kala babandaki kozwa mbongo $10,000
fois 100 véhicules, ça fait combien? Bon, moi, c'est quoi, 25 000 koutu mituka. Il y a esprit de vie. Bon, au Tchewapi, au escroquer batu mbongo, na mituke monanité, mbongo ngo tient na compte nini. Donc, mituk mbongo wana, il fallait l'état landela yango, ayeba, succès, siga ekei. Na côté dossier à mbongo, à lobby boy. Président après ça va me poster bandimi, mais dossier en bongo bango bakokoka makambo transaction en bongo te puisque bazo banga ko solo bazo banga ko kwanga président no même mosusu que c'est ça. Donc bango bazo boya ko simba la là riambale ya fachi papa si na bisa kibino na pouvoir ya président vaut mieux ba ministre tout oh bazo travailler bubina bomo yebiti bokanisi facha bande ko bossa nazo yebate te dossier nyonso si bande te baso kabi fachi zo tamona na kamera ozama be tala kamera boy albi non c'est mon collègue c'est mon ami zo kande bore la gana facha lui petit arrangé type mot terrible attends boy te présent pour te ici beaucoup de minutes on a une clinique universitaire au moins on a même la place na université on ndinga bazo préparer yango batongi yango bétidia batongi bino place moko terrible mais ça ne fait pas ça il y a 100 jours les ala qui est simba qui plan nyos ezaki plan ici là zo kandimbo bakeko tout fango bakuti na compte avec caméra 287 millions de dollars la transit na Grèce. Mon tout temps, millions. Ah, on a monnaie États-Unis, c'est 3 millions. Mais Vital Caméra, elle est américaine. Il y a Vital. Championnat là. Donc, un bon, on va décliner par le vité. Président, t'es bon, toi aussi, on a besoin de la table, hein. Toi, on va peut-être avoir aussi mon bon, mais. Biso makamambongo ko tosimba te puisque na yeba ba congolais ba ko ya ko lobelanga te ambonga bi misala non na boy nanga makamambongo donc c'est ça. Bon Baba Kyungu parti politique il y a Katumbi il y a Moïse Katumbi a sa parti politique a nommé a débuté Baba Kyungu yo zaliwana Baba Kyungu a débuté papa tirira makambana ingana na makamba ensemble là te na longwe di na longwe na zakuna te na zai pa fachi beton na zo tenir fachi voilà. Bana katanga coup de chapeau bana Baba Kyungu coup de chapeau na acte au sali puisque yo zali ko sali la population voilà c'est mon peuple congolais a lobinga ina ko soutenir et loko mosusu te je soutiens Fati nazana makambo ala moka wate na sina lunga biloko na bina bato ala moka donc kuna makambo za kitoko dossier Jean-Marie Kasamba na yoki bato ya INC il faut poser aux enregistrés tango bazo zwa photo ya Vital Kamerhe émission salamaki yena na honorable Peter Kazadi olakisi photo olobi kete photo oyo eza Vital Kamerhe mais Vital Kamerhe azobela te kaka même na butu wana amida azaki na nani azaki na makala cela veut dire eza biloko moko ba préparer complot nyonso depuis bakangi Vital Kamerhe guerre sangani contre Fachi FCC, la MOCA, INC, va attaquer ce qu'on fait. Tu as fait hein? Tu as été, tu as soutenir. Puisque Bisso a été free, Bisso a été depuis des années. Autrement qu'un jour, il est presque tu as le pouvoir. Donc, on ne peut pas lâcher quand le président a exposé à Bakamusongolo Bakara. Nous sommes derrière Fati, Timo Koloye Sokoya. Oboyo Katsi Braza. Okokite simba zekide za pembeni kende wana somba javel okokite kota na chambre midjembika okufi okeili fero donc Fachi beton za wana tozana iti mokole kufa na yo to kufela batebeli biso to kufela batebeli na inde pesi tozana sonye na bitalo kende na yo omoni ba traiter ba yebo bima tangu to banda website bino ke guerre ezali na ide pesi ezali na free na ngo c'est Vital Kamerhe bozali ko ndimate bomoni ba free bomoni ba to ya ide pesi basasi ko na niveau ni o bazali kina click ya kabunda lu heureusement Fachi bita kolanda bango te ce sont des avantages président ya Jean-Marc Yaka na Augustin Kaboyaka bokende bo banda déjà commission ya konomé ba mandataire public donc voilà makambo boza arrivé Fachi azo travailler azo sala musala
150 quelques véhicules et il y a la police. Bino bozo linga o population fait ça malgré le confinement. Monde des alliés bouger partout. Vous allez d'abord, bon mital d'abord. Économie na biso ezana niveau nini. Biso na budget na biso ça combien? Pays où ils allaient na budget mon États-Unis to bazo lela. Ba Américain bazo lela mais bino on a Congo grâce aux alliés bozo linga ko tout fait ko fatia zoko kate. Bo ko kate fo me kabila. Bo préparer bana na bino bo tini ba na nini. Bo ko fingira fachi. Bon, même Jésus me paie bandema été hein. Attends, le bon parce que mon habité ça milieu à part dans le monde bandema été. Bon on va fatiguer. Toi on a pas ça vous allez bon bandema été. Mais fatia doit travailler pour que récite na biso ezala total pour que le peuple congolais ezala non seulement slogan ezala en acte population à comprendre que makambo fatia la kaki yango état de droit fatia le baki même yo petit na ngai même yo to tangana yo soki na yo ki ba cité na détournement. Oui, vous arrêtez. Yango bozo regretter omogama omokamati bana mofungi donc nyata boro tore ka fachi beta zawana toza derrière lui nous donner la chance puisque 2023 on a eu bino kete moyen budget to ken élection vous arrêtez puisque tala corona yemabe budget to ke budget ke na kotikela moto moko so ko tona question so que zate to nyati boro tore merci puisque toi, après la justice est déjà là. Maman, est-ce que vous pouvez imaginer justice est qu'il y ait Vital Kamel qui était la cabinet de la présidence de la République qui n'est pas dans ma cala sans que vous ayez la preuve. Est-ce que vous pouvez imaginer que toi, les acquittés Salibango, ils vont regretter. Mais l'état de droit, ça va pas comme ça. Puisque mon toit n'a recherché. Vous voyez Moutou oyo ba cité azali ba PC mandat ba batini mandat de recherche bakanga masoro so tipo wana zuzu ambonga alibini yoko video na ye alobike ngana komi na mutu lokola fachi bosi ye mutu kuta zota na mweza lokola fachi na mbongo nini mbongo ya leta oyi de pesi biso to telemera to lebi futo za batu ya état de droit au pays, au PC occasion, na montu oyo a détourné bongo, il y a l'état et puis azali rechercher au pays pour solona et basolole les lotins. Les cambrafis ne voient que basolole les lotins le bitin. Ngai biso to le baka déjà car puisque moi je ne pouvais pas causer la polémiquer ma cambo. Kokwa te même ngana sina le baka déjà car. Au moins ceux qui ont montu des pes au comment on engage à montu. Tant aux hommes déjà montu bandi ko attaquer ba cadre ya parti. Bien sûr, makambo ezali. Mais tu peux les gagner na média tena ya boselete kamere ndenge zaboye kabuya lisa kangaite jamais kalisa kangaite na lansal na les kana média na le belo ka bongo jamais. Mais tant que vous avez monté les kana média et ça na motivation nini. Il est motivé quelque part. Pour ne déstabiliser. Voilà aujourd'hui Mbomanango bakangiye azo sonner na téléphone. Awangani na butu bakiko bazana bazaki na réunion na butu. Bazo sala réunion, nazana ba photo. Au moins biso nzambende aza bateli bisna malinga biso mingi puisque les gens ne comprenaient pas. Bato bazaye ça bino bolinga ka batute. Ba mama tu monde entier va comprendre que lito zayi ko bonisa kabone ce n'était pas kabone. Ce n'était pas Augustin. Bazayi ko combattre ndé fati. Au moins étape ce qu'on a mis tout aux alliés étape guerre ezalaki ke ko effacer fati mais ko kote na nakati ko netezer d'abord il dépêche. Après, il peut attaquer ce qu'on bien. Oui, il va faire la présidence de la République. Dans le poison. Et puis, il va Kangi, quoi faire le président a dévoilé. C'est là où il y a un scandale, les 11. Hein? Vous les 11, ils vont témoigner, vous allez dire, il y a quoi faire. Et c'est la République, si il y a un peu, c'est le cas, il y a le billet, il y a l'idée de la huis clos. Bon, c'est le hein? Bon, c'est le huis clos. Ezala indirect RTN ce monde entier yoka makambo vitala kamera sali soki boyoki yango makambo fachi abombeli kamera monto moko ko sala tin lokola motema fachi tin fachi abombi kamera na bolingo nyonso zokande kamera très dangereux makambo ezebele kamera ayebila rebele kamera champion na musolo kamera na champion na empoisonnement makambo ezebele donc bino bozwa kitan ya koyeba déjà kité le kambo ya Paul Chilum au moins déjà gena na bango lelo moko bakotia wapi ezabi sauté basi bache numéro ya monsieur ce monsieur là na écoute
ayeba quitter tango akeko solona et directement Vodacom a pressé a publié batia publiquement yoka voix ya monto ya IDPS. Il ne s'attendait pas que montabimisa ngoza montuté réseau Magamutu bazo le réseau les déjà nani directement est-ce que misala parce que hier bato baza ko sala to yoka lundi hein lundi ko yoka était par rapport il y a tout lancé mandat de recherche bale que les biso tsangor pakala ce n'est pas nous. Comment est-ce que nous moment ni soko tambole na muyibi okominani oui donc ne vous en faites pas mon toutou o azali complice na dossier ya nani akozala kozali likambo pour Chilombo bazaba na réseau ya kunisa Fachi pas confondre bango alibité ngai soutien na ngai bato aloba déjà na avant congrès bato bazai na likambo ya guerre wana ya positionnement na IDPS banda de l'autre et banda kala na mobake ebanda kala na ba mavungu ezalaka kala na ba mutanda ezaki ba betika ezali kala ba Jacquemain ebanda ya leloté mais dis-moi bato baza ya IDPS bato ya Tshisekedi bazali bisoi le façon que l'obligation au long c'est vrai il a dit présent à une mais il a dit papa na biso Simon est-ce que Benza a des communautés parce que chaque communicateur peut parler de bon l'essentiel de Bango Batsali biso tondimi puisque hiérarchie est nommée on ne peut pas refuser qu'on conteste hiérarchie ba nommé d'abord la communication il y a une série de communication ezali te que montala la kaka à côté sa drogue et avant non alors le banais sans problème ce n'est pas un problème donc soyons calmes donc problème na biso ezali congolais nyonso bo comprendre bitumba bazali komonisa IDPS bomoni bandoki babimi na poisa bomoni bitumba oyo bazo komonisa Fachi échanger méthode et côté siko na bikolo et comme ko côté siko bato bazali ko boya kabila lobby bakomi ko betela kabila maboko lelo babosani liwa ya bato bakufi des années na mboko babosani guerre ndenge sali Kinshasa etikali pa poubelle Kinshasa busoteleki Fachi a amélioré makambu besoin de matériaux limités et nous ça les za haine donc bon comprendre biso tozali vrai Tshisekedi biso tozali batuya les peuples d'abord tozo soutenir Fachi tozawana simanabino partout bisika bozolanda biso zamba pese battre labino pese bino Fox bon confinement à tout le monde je dis et je vous remercie bye bye.